Père du Christ, vous êtes dans Jésus-Christ, pain de vie, avec le messager Proverbe 30. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'esprit de Jezabel dans le manque de réussite de mariage dans la communauté. Nous allons lire dans 1 Roi 21, nous commençons au 5e verset jusqu'à 8e. Jezabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jezabel, sa femme, lui dit, et c'est toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoyait aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres, publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposent ainsi contre lui, qui a maudit Dieu et le roi. Oui, mettez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agréèrent comme Jezabel leur avait fait dire, qu'après ce qu'ils étaient écrits dans la lettre qu'elle leur avait envoyée, ils publièrent un jeûne, ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth maudit Dieu et le roi, puis ils le lancèrent dehors de la ville, le lapidèrent et il mourut. Et il envoya dire à Jezabel, Naboth a été lapidé et il est mort. 15. Lorsque Jezabel apprit que Naboth avait été lapidé et il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jezreel, qui a refusé de te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Amen. Naboth n'est plus en vie, il est mort. L'esprit de Jezabel a un caractère mensongère et d'usurpation du pouvoir. Jezabel écrivit une lettre aux anciens et aux magistrats d'Akab. Elle vola les cachets de son mari, la signature de son mari. Elle usurpa même le pouvoir pour récupérer comment on appelle ça, la maison ou la terre d'un saint homme de Dieu. Alléluia. Elle a dit aux anciens, mettez deux hommes méchants devant Naboth et qu'ils accusent Naboth. Ça, c'est l'esprit Jezabel. L'esprit Jezabel n'est autre que l'esprit de Satan dans le chef d'une femme. C'est-à-dire, une femme qui est habitée par le Saint-Esprit aimera son mari, la respectera, sera son semblable, l'aidera, elle sera soumise. Mais une femme habitée par l'esprit de Jezabel, c'est ça la femme la plus dangereuse parce qu'elle usurpe même le pouvoir. Elle usurpe la signature et elle fait envoyer les lettres au nom de son mari. C'est-à-dire la femme vole l'autorité. Alléluia. Alors, tomoni, na 1 roi, banda na 21, banda na 5 ti, 1 roi 21, banda na 5 ti, je crois que tangiti na 18. Bozomona ke, roi Akab, abali Jezabel, ou azali, mwasi étrangère, ou atonda na mili momabe, aye na ndako Akab. Kokoma komi na ndako Akab, yoka liboso, ameni influence ya lokuta, ya exaltation en pouvoir, nani roi azana molimo ya bilula lula.
ye aza mokonzi ya mboka alingi azwa mabele ya bato na nko mabele oyo tokoki kotia ngo lokola Congo lelo nde babotoli me oyo eza mateya ya Congo te eza mateya pourquoi na bamabala ezosimba te mais Bible ezoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est-à-dire dans la femme il y a la femme qui porte bonheur et il y a aussi la femme qui porte malheur. Alors mutu oyo nyonso akokutana na mwasi oyo aza na volonté ya Nzambe te parce que olulaki mwasi ndenge atikaki bakwisi libanda, olulaki mwasi ndenge atiaki vernis, olulaki mwasi ndenge asemakiaki, olulaki mwasi mpo aza na batalent, olulaki mwasi mpo ndenge aza koloba, olulaki mwasi mpo ndenge azoyebi biso l'église aprofetizaka aresurelaka bandoto alobaka langue, olulaki bizaleli ya mwasi te me olulaki likabo na kati na ye. Alors lelo oyo esprit ya Jezabel nde ezobebisa bamabala mingi surtout na poto tokomi na mboka oyo bolimbisi naza na mwa kusukusu tokomi na mboka oyo esika oyo bokonzi eza ya mwasi. Alors mobali ya solo kopesa Jezabel pouvoir te soko olingi otikala mokonzi ya ndako na yo soko otikala korenye na ndako na yo kosala jeu te na bapaster bakomi kosala alobi mwasi ake na leta tokabwana parce que Bible elobi oyo bokangi na se likolo mpe ekanga na se soki deja bokabwani na mikanda c'est-à-dire officiellement na se mpe na likolo bokabwana na mwasi. Alors lelo tozomona na bapaster omona bakabwana na mikanda me bavivaka ya bimisi ndako ya bimisi ndako eza na fraude et opesi Jezabel autorité. Tala awa Jezabel a parvenu même kokende kosa a signé a juste signature à l'oukoute à mobile ne a commis lettre a botoli mobile ne pouvoir sans mobile yeba mobile ayeko se contenter kaka komi na villa ya Nabot na yebi stratégie moi ça sale bien monter. Sorry Bolims sorry mes excuses. Mibali mingi lelo bozana bana na ndako ba bana bino batu bobota te bana ya ba pasteur. Mibali mingi lelo bozolana na bandako bozotamba ba voiture boyebi nde basi basomba ngo te. Mibali mingi lelo oyo botindiki même basi na bino basaki ndumba. Tomoni yango ngala za victime mundimi azako sambela na église nanga akobala Camerounaise basalaka business na libala akotisi ye mobali asalaka kindumba mwasi mpe asalaka kindumba mpo balesa foye na bango. Donc bino bato oza pembeni na bango bokomi bavictime. Tala nga pasteur mobimba frère moko na Manchester avanda na Bolton Eli aye kosambela epa na nga aye komona nga na ndako pasteur naorganizaka nayaka na bajeune fille bakutana mibali na luwaka bahotel nazokutisa bino tout et azo parvenir koyebisa nga ke bapasteur ebele ya Manchester na Londres aselaka bango bajeune fille. Mondimi église na nga moto akotisi na circuit wana na mwasi ne mpe azwi mwasi ne atindiki ye yokende koluka olinga pasteur soki ka pasteur abeki olingo pato komosala chantage. Alléluia. Ezosalama lelo baza couple bavandaka na ndako mais azali mobali aza sous l'onction ya Jezabel. Couple ya bongo bakofinir kozwa sida po balingi mbongo mwasi mpe alingi mbongo sikoyo mokolo oyo akokutana na mobali oyo aza na mbongo ebele koleka ye mobali wana kobotoli na mwasi ake na ye alors so mobali aza makasi te apete baplomb alelobi asali AVC après akufi eloko ozokufa bango lifelo. Combien de mibali na Bruxelles bavandaka ndako moko mobali aza pede mwasi asalaki ndumba na vitrine babi système apoto. Totalaki awa ke Daniel akei na poto akei na Babylone aboyi kovivre lokola bato ya Babylone. Poto eza lokola Babylone na biso tokoki kovivre lokola bango te biso toza ba chrétien toza ba norme na biso toza na culture na biso. Yo ko permettre te kozala na mwasi na yo o permettre yaki no saki numba ko bo vivre yo ko ozala te ko bala ozala ka sou pédé mais dimanche po ke l'église tala biloko oyo ezobebisa ba mabala libala bongo ezala fondé sur le diable mwasi a vos autorités liboso na yo. Esprit ya Jezabel na ba foyer
Et ça, le coup là, maman Olangi, maman Kalanga, maman Micheli Chabani, maman Onyo surtout Rose Les, maman Onyo surtout mon alobi aza prophétesse, aza pasteur, aza apôtre, azali soki bishop, baza l'esprit à Jezabel, baza bato bisala mabe, parce que total la Bible, basi baza ba servante en Nzambe, bako yembela Nzambe, bako prophétiser, bako kote ya ba maman. Mais ce qui moi c'est alobi a télémi na liboso azo kamba ba église azo kamba na mibali wana ba la clé mabe. Et puis Bible so ba ce qui moi si azo mvuka mobali akokota lola te. Botana on a 1 Corinthiens 6 bandana 9 tina 11. Balobi les efféminés, les adultères, efféminés ezali batu oyo ba komi lokola basi baza sous l'autorité ya basi. Bokota lola te, autorité royaume de Dieu. Parce que moi si ozo autorité liboso mobali, aza l'esprit à Jezabel. Mobali ne mutu ya robala mwasi. Mobali mutu akenda robala mwasi. Lelo komi basi bakomo linga mibali. Lelo komi basi bakomi ko proposer mibali, bakomi ko diriger bandako. Tala esprit oyo ezo détruire ba mabala. Mobali ya solo okoza jigolo te. Oya kokota na ndako moko osomba ta nzungu te olala koliaka olakela mama be. Mobali ya solo foza la responsable oze pa na yo. Obimisaka mbongo oza na mwasi oza na bana yo sikoyo okota na ndako mwasi na yo akenda ko se prostituer yo liaka na sima oza na sima motoki ya kindoki okobongaka te okozala bonne santé okolata bien ozala solo parfum oza sous la malédiction. Combien de batu na l'église bolobi bosambelaka mais yo ozali makangu ya pasteur wana obota même na pasteur. L'église est belé awa ba diaconesse, bo sala bango ba DNN ba test bo mona ke bana mingi ya ba diaconesse za bana ba pasteur. Combien de ba pasteur eza na Kinshasa, eza na ba botsa ka basa ba minga na ba pasteur. Et les mêmes gens au monde bango dimanche bazoteya. Dimanche au monde bango bazo ko ba sala ba miracle. Walesa awuti ko lobani, na wuti ko sala ki numba na ye pona pakola bino milimu mabe ba koma ndenge nini avant teya abimi bimina basi kaka na biro na yo wana église ala wuti ko bimana basi ameli lotoko ameli whisky aye l'église ayo te siko le azote eza onction satanique. Bien aimé tokeba na esprit ya Jezabel na mabala okoyeba ndenge nini ke mwasi oza na yaza na esprit ya Jezabel mwasi moko akreaka ba makambo olia sengo mbongo avant sengo mbongo faut créer ba problème au moins parfois akosi mama ba mazobela moi parfois na butu akangeli okanda po pese mbongo ou bien ya kolala na mbetu na hiver bon il faut pese mbongo oyo ya libala opesa keza mususu oyo mususu il faut pese na hiver na été pe faut pese mbongo po bozala ndako moko po bolala ne place moko et basi mususu pe ebele ya bapasteur bazotiti mama na bango na église bongo songeli mwasi nyonso tu avant sengo eloko azopesa bacondition aza l'esprit ya Jezabel. Moi si moko akosela ko makambo alingaka te oyo ede famille na alingaka te bacamarade baya alukaka ba problème aza l'esprit ya Jezabel. Et au moins l'esprit ya Jezabel so akomi esika même na classe azoluka mvuka bato azoluka azala remarqué au moins elateli azoya na milia bato azoya à moitié bulumbu azoluka akoma produit remarquable tobima na esprit ya Jezabel. Mibali botikala mibali bo réunir lokola mibali bo batela bana mibali bo batela dignité na bino oyeba ndeni koza na mwasi aza na esprit ya Jezabel aza mwasi moko partout akendaka luka ba problème ye abeba na ata na bato ye asonaka na bato nyonso mama ya bino akangaki ndoki tata mwasi na bino ndoki soki pomoni mwasi aza trop spirituel makambo nyonso kaka prière non moto fo asala 100% moto bonzambe 100% bomoto soki moto akomi makambo nyonso tu azomona yango spirituel c'est-à-dire akomi déjà mabe lelo ko voyager il faut somba billet faut kota na internet mais soki moto akomi biso leno nzambe akosala tinga na bondelo akomi luka abima na kindoki place azokende yo aza spirituel aza trop spirituel eza mabe. Esprit ya Jezabel ezoya mpona kodétruire mabala ezoya mpona kodétruire communauté mobali telemela esprit ya Jezabel na ndako na yo mwasi akozala likolo na yo te mwasi akomvuka yo te mwasi fo azala na se na yo mwasi ayokaka yo mobali linga mwasi mais mwasi elle te doit du respect. Esprit ya Jezabel na telemeli yango na communauté na bengani yango ekende bisika bikauka bamama oyo olangi kalanga bamama oyo nyonso baza na milimo badémon na telemeli ya mama Shabani na bengani yango bakende libanda bisika bikauki
Yesu soit contrôle la basi wana surtout